Bokota, 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 bonjour, bonsoir chez vous, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ces magazines. Les artères de Kinshasa d'aujourd'hui, to sepeli, to tambola na boulevard du 30 juin, butu ya lelo, to la kisabino boulevard du 30 juin ndenge et koma, na tronçon na yango entre avenue des Huileries na avenue de la Libération ex 24 novembre. Avenue des Huileries oyo ekoma avenue de la démocratie. Totamboli boulevard ti tokoma saut de mouton ya Mandela na avenue de la Libération ex 24 novembre. Bokota, 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 Bokota. Na ba oyo nanu basabona te, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les artères de Kinshasa ya lelo, to bandi vidéo na biso liboso ya Yinerbe. Yinerbe ezwami na commune ya Gombe. Commune ya Gombe. Sur l'avenue de la démocratie ex Huileries. Yinerbe yango wana toleki Yinerbe. Awa tozan liboso ya Reine de la Paix. Reine de la Paix. Eza na croisement ya Tombalbay na Huileries. Tombalbay na Huileries. Awa tozana croisement ya Tombalbay na avenue de la démocratie ex Huileries. En face na biso, soki oke tout droit da Tombalbay, okokuta hôpital Mama Yemo. Tombalbay, on continue tout droit, okomi na entrée ya Mama Yemo. Moko ya ba entrée. Na sima na biso, okei nango, nde okei ti na Notre-Dame. Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima na RTNC2. RTNC2 eza na ngambo oyo. Tozo continuer toleki avenue Tombalbay. Toujours sur avenue des Huileries. Toleki tozo avancer. Tozo avancer, Bokota, Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo commenter. C'est moi, votre humble serviteur Augusto. Na ba oyo balela ambiance. La boîte yango wana, ba terrasse, ba bar yango wana. Na ngambu entre Tombalbay na Colonel Ebeya. Ndenge bokomona ngwasuma yango wana. Lupango ya ngwasuma yango wana. Eza na croisement des avenues Colonel Ebeya na avenue des Huileries. Avenue de la démocratie ex Huileries. Soki okei tout droit na Colonel Ebeya nde okokuta okuta DGRK, okuti Assemblée provinciale de Kinshasa. Toujours sur avenue de la démocratie ex Huileries.
toza na ex Huilery, tozo avancer vers le boulevard du 30 juin. Tozo kende vers le boulevard du 30 juin. Oyo eza secrétariat général ya Petentik. Na ba oyo nana basabona te, bosabone massivement. Tozo kende vers boulevard du 30 juin. Ndenge bokomona na droite na biso eza ba travaux bazo sala. Bazo cuire ba caniveau. Ata mulai oyo eza avenue du Livre. Ex avenue du Livre ba changer en kombo. Et comment avenue Fumu Lutunu. Avenue du Livre et comment avenue Fumu Lutunu. Tozo avancer vers le boulevard du 30 juin. Toujours sur l'avenue de la démocratie, ex Huilery. En face nabiso, eza bâtiment immeuble oyo baonisien bavanda kuna. En face nabiso awa toza na Régie des eaux, immeuble ya Régie des eaux yango wana na ba oyo batika RDC kala boko revivre en image concession ya Régie des eaux yango wana toza na boulevard du 30 juin. En face de biso eza Equity BCDC boulevard du 30 juin yango wana. Ce qui okei na droite, tout droit na droite okei vers gare centrale. Mais to kende vers gare centrale te, tozo kende vers 24. Oyo eza toza liboso ya Régie des eaux. Direction générale ya Régie des eaux yango wana. Sur le boulevard du 30 juin na croisement na yango na avenue de la démocratie ex Huilery. Tozo avancer toujours sur le boulevard du 30 juin. Bokota. Bo commenter, bo partager, bo aimer. Numéro na biso eza affiché en cas de remarque, en cas de proposition. Toza ouvert 24 heures sur 24 na WhatsApp. Wana eza direction générale ya Régie des eaux. Bokota. Bo s'abonner. Tozo kende vers avenue de la Libération ex 24 novembre. Vidéo na biso ya lelo ekosukela na saut de mouton ya Mandela, place rond-point Mandela ezalaka alongola monument ya Mandela batia saut de mouton. Monument ya Mandela eke bakenda koplace yango na avenue de la Justice na croisement nango na Kisangani. Bokota touti koleka sikoyo DGM, Direction Générale des Migrations, eza tout juste après Régie des eaux. Tout juste immeuble ya Régie des eaux. Oyo ezolanda eza DGM. Tozo avancer.
Bokota, Bokota, Bokota. Nandeko Balandi, toza na boulevard du 30 juin, toza na boulevard du 30 juin. Lelo tosepeli tolakisa bino boulevard du 30 juin na tronçon na yango oyo eza entre avenue des Huileries na 24 novembre. Awa tokomi na avenue de la TSF. Soki okoti awa ozongi vers Notre-Dame de Fatima, okipe Ifasik. Na croisement na yangonde okokuta chancellerie des ordres nationaux. Place toza awa, toza na croisement na yango na boulevard chancellerie yango wana des ordres nationaux. Tozo avancé, toza na Gombe, na commune na Gombe. Bokota, 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 Bokota. Bo s'abonner, bo partager. Na ngambu na biso nde okokuta Première Mall. Tozo avancé, toza toujours sur le boulevard du 30 juin. Toleki chancellerie des ordres nationaux. Toleki chancellerie, tozo avancé toujours sur le boulevard du 30 juin. Na bawo ina ba s'abonner te, bo s'abonner. Vous suivez 3 Exa Production TV. Na magazine na yango Les Artères de Kinshasa. Les Artères de Kinshasa avec votre humble serviteur Augusto. Toujours avancé, toujours sur le boulevard du 30 juin. Bokota, 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 Bokota. Bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Vous suivez l'émission Les Artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exa Production TV. Bokota, 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 Bokota. Bokota. Oyo eza siège ya UNICEF. Siège ya UNICEF ezalaka awa. Oyo eza cimenterie de Lukala. Cimenterie de Lukala, siège nango sur le boulevard du 30 juin yango wana. Oyo eza vue ya butu. Awa toza butu ya le 30 juin. Le 30 juin sur le boulevard du 30 juin, quelle coïncidence. Nous avançons. Nous avançons sur le boulevard du 30 juin. Bokota, Bokota, beau s'abonner, beau partager, beau commenter, beau liker pour nous encourager. Bokota, Bokota, nous sommes sur le boulevard du 30 juin. C'est 30 juin. Le 64e anniversaire de l'indépendance de la RD Congo. Oyo eza bâtiment oyo ebanda kiko abrité Biak.
yango wana Sofibank asi azwi yango bien que ezalaki awa tozo avancer. Wana eza oyo tobanda kobenga liboso INSS ekoma Caisse nationale de sécurité sociale. Yango wana direction générale nango sur boulevard du 30 juin. Yango ezoya avant ministère ya travail et prévoyance sociale. Ministère ezoya bâtiment nango eza na nsima. Oyo toza na Caisse nationale de sécurité sociale. Oyo tobanda kobenga liboso INSS. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Na tronçon na yango entre Régie des Eaux na Mandela. Mandela, rond-point Elongwa, bacha saut de mouton. Bokota, 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 bokota. Bo partager, bo commenter, bo liker. Avenue wana eza en face na biso. Eza avenue Mbujimai. En face na biso avenue Mbujimai yango wana. Tozo avancer. Bokota, bokota, bokota. Toujours sur le boulevard du 30 juin. Trois Exa Production TV toujours. Trois Exa Production TV encore. Oyo eza ebandeli ya lupango ya ministère du travail. Ministère du travail et prévoyance sociale. Eza na croisement ya avenue Tombalbaye na boulevard du 30 juin. À croisement Tombalbaye na boulevard du 30 juin. Awa ministère ya travail et prévoyance sociale. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager. Na ngambu na biso Tombalbaye échanger et commis avenue Katanga. Tombalbaye croisement boulevard na ngambu eza avenue Katanga oyo ezokende Cour suprême de la justice. Tombalbaye yango wana avenue Tombalbaye. Ce qui au côté awa ok tout droit ti ozongi ti Fatima RTNT2 après RTNT2 ti Mama Yemo. Ce qui au côté wana bokota, 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 bokota. Na gauche na biso eza terrain ya golf. Terrain ya golf tellement eza non éclairé. Moyen tozwela bino yango eza te. Terrain ya golf ezoya avant cimetière de la Gombe.
terrain ya golf ezoya avant cimetière ya Gombe. Bokota. Vous suivez l'émission Les Artères de Kinshasa avec votre humble serviteur Augusto. Bon commenter, bon partager, bon liker. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, prière de vous abonner pour ne rien manquer. Awa na gauche na biso toza na terrain ya golf ya Kinshasa. Terrain ya golf eza na gauche na biso. Tellement eza non éclairé moyen to filmer bino yango eza te. Tozo avancer toujours sur le boulevard du 30 juin. Tozo avancer, tozo kende vers le cimetière de la Gombe. C'est-à-dire cimetière de la Gombe eza voisin ya terrain ya golf ya Kinshasa. Tozo avancer. Bokota. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. C'est 30 juin 2024. Wana terrain ya golf. Botala molili. Moyen to filmer kuna ezate. Là terrain ya golf. Tolingi to banda sikoyo cimetière de la Gombe. Cimetière de la Gombe. Cimetière de la Gombe. Tozo banda concession na yango kala mingi te. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo commenter, bo liker pour nous encourager. 3 Exemples Production TV. Toujours. Toza sur le boulevard du 30 juin. Nangam nabiso immeuble en orange eza rassure. Raobank na assurance quelque chose comme ça. Na mopanzi na yango nde UNFPA RDC. Awa tobandi cimetière ya Gombe. Cimetière ya Gombe ebandi wana. Na molili awa eza cimetière ya Gombe. Oyo ezopela minda eza immeuble Matrix. Oyo eza na LC Waikiki. Magasin de vêtements. Cimetière ya Gombe yango wana. Mwa éclairage ezali. Bien beaucoup mona. Éclairage public éclairé. Cimetière ya Gombe. Tozana boulevard du 30 juin Waikiki yango immeuble Matrix. Bokota. Nos très chers internautes, très chers abonnés et non abonnés de 3 Exemples Production TV. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozalaki na avenue Les Étoiles. Tozo traverser nangam na yango. Avenue Les Étoiles. Za avenue oyo ya cimetière. Oyo kangami na cimetière ya Gombe. Oyo zo kabola cimetière ya Gombe na immeuble Matrix. Tokati si nangambo ya boulevard du 30 juin. Awa toza na ngambo ya 30 juin pour to lakisa bino immeuble Matrix bien.
ndenge bokomona yango wana immeuble Matrix avenue oyo ezokabole yango na cimetière de la Gombe eza avenue des Étoiles. Toujours avancé, toujours sur le boulevard du 30 juin. Toujours qui est maintenant vers l'avenue du Cercle. Toujours qui est vers l'avenue du Cercle, toujours sur le boulevard du 30 juin. Bokota. Ba observation na bino eza bienvenue. Beaucoup benga biso tout comme beaucoup chango na ba commentaire. To contenir compte na yango toujours avancer. Na ba oyo bazui biso en cours de chemin. Vidéo na biso e bandi na avenue des Huileries. Oyo et comme avenue de la démocratie. To sepelaki to l'accès tronçon ya boulevard du 30 juin entre Régie des Eaux na avenue de la Libération ex 24 novembre. Denge boko komona awa toza déjà na avenue du Cercle. Avenue du Cercle yango wana. Avenue du Cercle na droite na biso wana eza immeuble ya Vodacom. Soki okei tout droit nango nde okokende kokuta Hôtel Sultani. Hôtel Sultani yango wana oyo ezopela kuna. Toujours sur l'avenue du Cercle. Toujours avancé. Toujours avancé vers le saut des moutons. Les sauts de moutons, toujours avancé. Bokota, beau s'abonner. Beau commenter, beau liker, beau partager. Nos très chers internautes. Merci parce que vous étiez nombreux à suivre cette vidéo. Petit à petit, tozo kende vers la fin parce que tolobaki ke tokosuka na rond-point Mandela. Tozo kende vers la fin de cette émission Les Artères de Kinshasa d'aujourd'hui sur le boulevard du 30 juin. Bokota immeuble oyo bomoni en face na biso. Eza ambassade ya Belgique. Ambassade ya Belgique yango wana. Eza na croisement ya 24 na boulevard. Pembeni ka ya saut de moutons. Immeuble wana nde immeuble ya ambassade ya Belgique. Na droite na biso eza concession ya Institut géographique. Institut géographique ba clôturé. Toyebite isala oyo eza na kati. Mais pour votre information, na droite na biso nde concession ya Institut géographique yango wana. Tozo avancer petit à petit. Tokomi déjà na saut de mouton. Ndenge boko mona saut de mouton yango wana na katikati ya boulevard. Na mituka oyo ekotelema te. Ekoleka likolo ya saut de mouton. Saut de mouton yango wana. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya lelo. Merci parce que bozo benga pona encourager biso.
Merci. Bon commenter, bon partager, na ba oyo nanu ba s'abonner te, bon s'abonner. C'est toujours votre humble serviteur Augusto. Awa tokomi na saut de mouton ya Mandela. Saut de mouton yango wana. Na croisement ya avenue de la Libération na avenue Kisangani. Avenue Kisangani eza oyo ezo mata na droite na biso. Ezo kende vers Collège Boboto. Ezo kende vers auditorat militaire. Ezo kende vers Banque Centrale. Ezo kende vers Palais de la Nation. Avenue Kisangani yango oyo. Oyo nde avenue Kisangani. Toza na croisement na yango na boulevard du 30 juin. Awa eza place Mandela. Place Mandela balongola monument ya Mandela. Ezalaki rond-point Mandela. Place batie Saut de mouton. Monument ya Mandela batia yango na avenue de la Justice. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso. Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya lelo. Merci pour la fidélité na bino. Merci parce que bozo s'abonner massivement. Merci pour na ba encouragement na bino. Pour na vidéo ya lelo tosukeli awa. Soki Yesu azongi te tokutani mikolo ekoya kimia na mabota na bino. Merci beaucoup. Pesa